Tokia na mabota na bino, merci na fidélité pe confiance bo pesa na Kindoki politique, émission d'actualité politique wapi to analyse ka actualité politique ya mboka na biso elongo na bino na nzela ya nini bokomela ka biso tango nyonso pesa biso ya bino makanisi na ndenge makambo so tambola na mboka Congo boye ba que tozaka wana toujours pour lancer la bino musala lelo toza bongo samedi 20 novembre 2021 na cadre émission de politique ya mbele bino ndeko John Tambwe azali bongo journaliste de profession pe initiateur ya Lingala Motif o ezali bongo moko ya ba plateforme wapi ba motivaka pe ba pesa kama kanisi na ndenge nene ko sala que jeunesse a évolué pe lisusu kolobela makasi mingi na mozindo journée de réflexion o azali ko bongisa o ezali bongo na thème génération sans complexe kasi yambo to soana ye to pesa mino quelques sujets d'actualité ezali ko battre plan mokola lelo ya liboso bande kwa ido pes ki basa ba préparer bongo meeting de vérité wa bisika mwana mboka Augustin ki basa maliba ministre ya pete antika ko kita na mabele pona ko solola na bandeko population na o etali bongo ba question d'actualité meeting yango zo sale malelo na fiking alors tozong na bino très prochainement na ba image nyonso à l'appui pe lisusu enquête o ezalaki effectuée na quelques médias internationaux pe ba ONG batalisi que plus de 138 millions les ala détournés na régime outiko le katope régime kabiliste bango batalisi yango que ezalaki na appui entre banque moko privé pe lisusu gouvernement wat makambango bande ko salema kasi ba détail ya ba détournement o ba kobimisango petit à petit en tout cas ekobima petit à petit pona koyeba nani penza atangami na kati yango kasi ezali bongo nanu présumé parce que to zana no ma prévention sauté per sous justice nanu ekoti makambo yangote alors na mwana mboka John Tambwe to soane quelques sujets d'actualité mwana mboka mbote na yo mbote madame Naomi to sepe ko zanon na plateau na biso le plaisir est partagé en tout cas je dois espérer que ça peut à l'aise hein, parce que ça va facile que tout la mituna mais batuno mituna moi-même j'en sais quelque chose batuno mituna ça va compliqué vous à l'aise d'accord tout ça dans les longo awa to lo bel kabitali génération sans complexe kasi a eza kindoki politique to ko kende mosika te sans to la politique ba allégation grave ba révélation grave et salemi lobby na enquête ba bengi Congo Haute Up et salemaki na quelques médias internationaux pe borgani bongo na bongo babimisi makamba somo mbongo ebele mosolo ya l'état ekei na nzela ya régime oyo tikotika biso pourquoi seulement kobimisa yango hier pourquoi seulement kobimisa yango tango régime esi eleki en tout cas babiti doit les continuer que régime so ekei nde ba révélation ebimi to kende wapi na mboka na biso en tout cas ezala analyse moko objectif na ngambo na merci beaucoup pour Namutuna. Je pense que l'enquête est libérée en termes de makambo ya détournement ya mbongo les enquêtes c'est libéré Toyoka qui en 2016 si je ne m'abuse nazaki libanda ya mboka Toyoka qui Panama Papers aywa puis babimisa ki liste ya ba autorité ya biso awa ya Kisasa pe ba kilimsusu fiscaux tout ça et autres. Et ça là, je me rappelle d'ailleurs au début 2018, dans conférence de presse, mon ancien chef de l'État, qui m'a posé la question, c'est fini, on ne va pas parler des Panama Papers. Donc, les cas, bon, le roi, moi, blague, moi, tout ces cas, et puis tout ça, c'est parti comme ça. Mais la question reste posée, pourquoi l'un de moi, l'idée au côté de qui que ce soit, pourquoi les médias internationaux tout bien en bongo tout bas médias et bas français surtout pas en acharnement moko tout bien en bongo dengue bande de FCC va réagir sur bas dirigeants africains. Pourquoi ceux qui dirigeants africains moko azo a commis que longwa babimisa biloko ceux qui longwe babimisa biloko qu'est-ce qui prouve que makambo balobi eza solo est-ce que bas dirigeants na bangonde bazala ba santu et biso bazala ba satana. Et pourquoi Ebimika na moment où il posé question
Selon rapport, j'ai suivi la vidéo, selon rapport Balobi, où ils ont échantillon. Moussou Zoya, ils ont continué, la révélation, ils ont continué à grave, Vezali. Torotika, Makambunyo sont acquis des droits. Donc, ils ont bon, la République. La République doit maintenant chercher à appeler qui doit répondre aux questions. Bengi Mutuna Mutu a battu devant la responsabilité. Oyo baza concerné dans le dossier Oyo si réellement baza coupable. Si d'abord bon l'état parce que mon bon père au Kanga depuis bazo Kanga bon ozonga tokoye baté ce qui gratuité ermo ko tatabana par manque d'argent et pourtant bon na ba poche ya batu bayibi bambongo batongi banda ko bakangi bango bavandi na bolo ko mbongo zongité. Alors cette fois-ci je pense que ce qui makambo et s'avérait vrai jusque là tous on a pas preuve non sauté ce qui m'ambo s'avérait vrai je pense que mbongo zonga nan ya motu ya mbongo zonga nanu et après bakanga ba sanctionner ndenge bakoki ko sanctionner ndeko John ce qui le photo le balikamba culture ya koyiba mosona libenga leta et zui moi tango ebele o ezalaka toujours que ba détournement toujours bondisa mezo continuer ba régime ezo le kama apparemment système on les aussi la tia détournement ezalaka vraiment dianine. Je me rappelle, merci pour cette question, je me rappelle année passée lors il y a célébration, il y a 60e anniversaire d'indépendance, l'actuel chef de l'État, le Baki Lourmouri Moutouya, le Baki, peut-être que Makamboutouzan Nango Lelo, Mabeto, hérité, n'a pas père fondateur et autres, et il est temps de refonder la République. Il y a un moment donné, j'ai sur la route de la même vidéo moi circulé dans les réseaux sociaux, et pas eu que juste après l'indépendance, Belgique a des qui m'ont d'une valeur il y a 7000 € l'élo. Pour corrompre l'autorité na biso ya tangouana pour na rebumbisa lumumba kosala boye pour na ba intérêt na bon ozomona que bandi kala Serge Toyoka qui est président Toyoka qui est président Kasavu bazongi sera mbongo tango voyager qui tout ça Toyoka et eza déjà le rumoro eza mabe en fait tu vois na Congo tozana batu msusu oyo ndenge ngana mesana koloba muto abotami na mabe akoli na mabe aboti pe na mabe. Et aux a difficile, il y a bon rechanger, mais aux impossible. C'est déjà une culture où ils ont en nous devons aujourd'hui, grâce à un effort IGF à Rosala, tozo banza que ma béwana est éradiqué. État de droit, ils ont en marche stoppé, baningam sous le bezara ngambo sous apparemment. Ceux qui ont ngambo moko, parce que ngambo wana nde mabé belé. On doit dire des choses comme elles sont. Faut moni lelo oyoza na mboka bato belé bazalo wala bampuku. Azo soa, azo fula, azo soa, azo fula. Mutu ye moko tumbinda kuna ye après bimia beleli au secours ba criminel batumbinga ndako tout ça. Pourquoi ezaka kana ngambu moko selon bango? On a connu dans ce pays à un certain moment aussi ils allaient péga ngambu moko. C'était toujours des opposants qui étaient arrêtés. Alors ceux qui ont sali mabete ba kangayote est-ce que namboko ba opposant msusu ba kimete ba tangambo wana msusu ba kimete baza kimia bazali mais pourquoi kaka batu morubu? Il faut qu'on se le dise que les lots de tous les côtés normalement des makambezo et ezokindele le fond est à bateau. Ils ont vraiment mal à monter. Est-ce qu'il faut qu'on revoie politique nabiso lengi na bambo comme sous ezara que mutava kota a postuler fois en autant de dollars na banque to pas na mon solo fortune na mo boy quelque part pour que l'obé commenter ya kota pauvre comme riche. Etienne Tshisekedi wa Mulumba de heureuse mémoire azaro lobelo romoko congolais nyonso il faudrait ba mibeko ya mboka lokola chrétien et la Bible. Et l'euro n'a limité que même bande qu'on a besoin de personnes pour se rappeler sur l'euro. Congolais nyonso il faut ailler la Bible et constitution mboka l'euro là chrétien ailler la Bible. Au moni bamboka autozo envier les lots. États-Unis, France, Belgique et autres. Ils ont bamboka oyo ba vandaka na période morubu. Ba sololi, ba yokani, ba tie ba base to rotambola boy. Et tikali bongo yo oroya obebi sa ba base wana te. C'est ce que nous devons faire aussi dans notre pays. Sur la déclaration de l'indépendance il y a États-Unis, la constitution na bango et seulement na aneni. Et chaque président qui vient azo sala kaka makambo oyo komami wana. Ba France wana et autres, nyonso wana ndenge mo ba traité de Versailles et autres, nyonso wana za ndenge mo. Do ba vanda ka batu ba vanda ki ba sololi. Non pour na mboka na biso
photo tambola boui, photo zalaboui. Alors chaque président ceux qui ont auquel rencontre il y a base wana balongoli Rwanda salaki mandat moko Sarkozy mandat moko opazo risque sala mandat moko tomoni Trump mandat moko opazo risque sala mandat moko c'est parce que ba meki ko kende moi libanda ya ba base etsami déjà. Alors na Congo je pense qu'à un certain moment photo vanda tout sur la bien. Jusqu'à présent tu as ma base je crois pas. Tout vanda tout sur la bien. Tout vanda tout sur la pona ko kabola ba poste ndenge ba politicien belé na mboka baza ba politicien ya dialogue bango bazorama souffle ceux qui dialogue salemi azu posteté to vanda pona ko solola to refonder république to recréer un nouveau congolais parce que tant qu'il y aura pas un nouveau congolais il y aura jamais un nouveau Congo. Alors faut to vanda to solola to recréer république to refonder république to tcheba base ici ka to rotambola boy to rokende boy. Je prends un exemple na États-Unis kaka to yebara na qui démocrate ça y 2 mandats républicain aye 2 mandats. Bon matabo kita ezabongo. Sauf que Trump ndi muto asali mo exception, asali mandat moko to ebité oyo petuki ozala lolenge moko. On peut aussi faire un truc pareil dans notre pays. To yebi que non tel parti tel basala et tozo tambola bongo etikali bongo pona libérer chaque président qui va venir bien qu'il y ait un programme naie mais alors ça peut ba bengi continuité des affaires de l'État. To tamboli bongo au lieu le tout que ndenge to kende boy lelo soki Tshisekedi Longo fallu le remplacer fallu le effacer tout ce qu'a fait Tshisekedi fallu et puis alors ba kasala le roté wana ndé discours na bango voilà fallu le pétant au kende ceux qui muzitu mutaroya ba je sais pas ceux qui aux ndenge nini tant susu ndeko na biso susu to tant susu pengai na ko effacer nyonso au fallu le salaki alors wana tozubu mamboka muta indépendance mutasala le roté wande discours politicien, je n'ai rien contre vous, mais en tout cas, constant c'est vraiment malheureux dans beaucoup d'abisso, tozo kende vraiment le lingue sengeli te pinga na kona moni que mais mingi toza na vision malonga to objectif exact mingi zara allons la pouvoir na côté puis après. Mais déjà problème c'est posé ndongo lobi allons la pouvoir na quota. Donc autant de là que je me mette. En fait, le problème est lié à parti politique na biso. Rôle il y a parti politique ils la anime. Ba politicien même rabiso quand on a volé moko. Conquérir le pouvoir et le garder le plus longtemps que possible. Mais ça peut reformer population. Mais ça peut éduquer population. Parti politique ni namboka où je mets ma main à couper. Parti politique ni namboka peut ça rabattre cours ya démocratie, to éducation civique et morale. Parti politique ni j'ai même ma main à couper. Ceux qui veulent la question, on peut bon, beaucoup à gauche, peu à droite, moi, genre. Parti politique, nini, n'a beaucoup eu ça la maramboana. Exactement. Parce que tous ceux qui ont raté l'éducation dans le bango, à une église, une école. Soit raté moi politique et récupérer. Ce politique est récupéré, était et sildi. Mais t'as la rende tu vivras dans le Congo. Est-ce que tu vivras réellement? Toke ko revendiquer sans bateau revendiquer nini so tie miko otunye o revendiquer tout le monde marche autour les récemment tout le monde ba mamangana ba koko d'ailleurs ba otambola déjà na kamba ba otambolela ba yebi angote o ba ba zoloba na o ba zotambolela incohérence et makasi tout ça parce que il y a un leader quelconque mais ça me fait rire deux fois. Nous devons refonder la République. Parlons de Lingala Motive. Voilà. Vous allez structure de plateforme wapi. Vous allez organiser journée topé génération sans complexe. Pourquoi génération sans complexe et où tu vas puis ceux qui posent c'est lancer la politique to éviter maintenant le belango quand même. Voilà, je vais essayer d'expliquer nanou Lingala Motive avant d'expliquer génération sans complexe. En fait, Lingala Motive c'est une conception que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes chrétiens. Le Seigneur nous a donné cette inspiration, en fait. Il a qu'ici motivation à l'ingala. Okay. Donc, à un certain moment, tu se rendre compte que bandeko ba motivateur basé belé, ba commis et belé. Mais nous sommes ça la en français. Parce que biso ba to vendre na moi quelque part, tu as bien moi difficulté wana, tu yebi na biso langue mais moi difficulté zali à compréhension. Alors le Seigneur nous a mis à cœur ces projets de décider tout ça la Lingala Motive. Au lieu de toute sa motivation de Lingala, bon, pour ébimater le rôle là, de comprendre, to bongoli en autre Lingala Motive, donc Lingala motivation. Alors, la Lingala motivation, objectif, nous allons repousser les jeunes, le rôle à biso,
na entrepreneuriat, na professionnalisation ya oba salara déjà parce que na lobaka na bandeko loko moko mundela koma na niveau ya ke azuma desu atokisa tia na boîte ateki yo sombi o chauffer au lait pendant que yo na niveau ya ke OK o sombi madesu o luki makala soki kureza te o lambi au lait. Alors photo comme ma peine niveau wana ya ko professionnaliser auto zo sala na lingala motive to sala ka plus motivation to boostara batu to poussara batu so zo na biso ba chiffre te ba milliard o non Bill Gates sala ki bute to zo ka biso ka ona kisasa awa ndeko za oteka nguba lelo sombi pango to kendara na sens wana. Alors génération sans complexe ezali sujet to développer pour cette fois. Okay. C'est la troisième fois depuis to bandi ko sala ba conférence moko ezaki na 2019 2020 to sala qui était faute ya Covid et mosusu ezalaki na mars oyo aussi au koleka yane o kaka oyo la troisième fois to lobaki to chatem aux génération sans complexe. Pourquoi génération sans complexe? Parce que tozana besoin de créer génération yasika oyo ezali na complexe devant un métier quelconque. Oza loker ni karami tuka osala rabu, c'est un métier noble. Alors il faut que na métier wana okokipe ko professionnaliser yango. Olongwa na étape yake ozala na coin oni karami tuka na babar au fongoli société na yo ya ni karami tuka professionnellement okomipe ko vivre nango obokoli libota na yo pe na musala wana. Génération sans complexe. Pourquoi? Parce que okokipe ko teka dendon. Vous allez comprendre. Au long de niveau au teka dendon normal to yebi qui ne mange pas le dendon ici. Ataba ministre na la dendon. Parce que au long de niveau au teka dendon yo teka rawana. Au professionnaliser yango. Sur le lingara bureau au lieu de l'étape ça au bureau au l'occupé moi bureau na yo pe au chip au professionnaliser yango tu le fais proprement professionnellement et tamboli bongo. Voilà pourquoi on a dit génération sans complexe. Génération où ils ont un complexe devant métier ou quelconque. Alors, qui sont concernés dans la manifestation? Parce qu'autant à bilingue, est-ce que maman, papa, tout le monde est invité. Okay. Tout le monde est invité. La jeunesse, c'est la réalité d'esprit. Hein. Donc, autant à 70 ans, Yaka. J'ai aimé une fois, avant de répondre, j'ai aimé une fois dans les cas sur 24. Na moni papa moko à le voir, il peut être dans le 60-70. Asali moi teki we na ina coin. Yé moko au teka. En tout cas, c'est là qu'il y a bien. Parce que ça va ndenge ba KFC, ndenga bandara pe na ba ajwana. De l'eau, to yebi ndenge marambutsa na monde. Alors, tout le monde sont invités. Le jeune, le maman, le papa, le vieux, même à troisième âge. Boya, boya royo kani to kulubana bino. Na rozala ngamo côté comme intervenant. Et to rozala 3 personnes. Tozana ndeko Chris Mulunda wa dali pe journaliste, manager et artiste et musicien chrétien. Et tous les gens qui Shadrach Moulou mais azali pasteur et par où pour intervenir Nanga Imoro Nderonabino John Tamboué journaliste ba chrétien ba pasteur to mingi ba pasteur bazana difficulté au Kaba wana eza vérité donc on peut ça ba congolais ba ya ba ya pa ko yo ka makambo lo bato na simana yango moko booster pe ezala na sens wana omoni Naomi eloko bumi mboka yango yo. En tout cas, nous devons changer des choses. Au moni, te belé, les dans le Parlement, par exemple. Les députés belé tout tindi dans le Parlement, je ne vais pas dire que tous, mais la majorité ne valent pas en fait. La majorité va au cocaté parce que tu votes qui est pour Akabela Angali Panatongo. Tu votes qui est pour Asayela Kingaboui. À cause de Yambongo Mutapé Sarayo, on se sentit une obligation de voter. Tout le monde n'a pas besoin de calelo. Biso to na mbongo kabila batuté malheureusement tozo benga batu ba yoka autoroloba autoroloba na batu jour wana et vous allez déterminant pour na vie na bango na ba oba yoka ndenge ba loba na église catholique oza mato yoka ayoka makasa rosala asala mais aussi pour cette fois tolobi bande na biso ya entrepreneur aux entrepreneurs au évoluera na domaine mo songolo pakala entrepreneuriat au fabriquer ba produit au salaire là au mosongolo pakala aux en a besoin ba produit na yo au présenter yango na public ou yo ekoya na conférence au partager pe expérience na yo contacter biso je vais donner le numéro à la fin contacter biso to retiki le mon espace na yo au représenter produit na yo et aussi pour cette fois il y aura possibilité de financement et ba projet lequel que projet to sélectionner avec ba partenaire na biso Ares Opportunity de quelques projets to sélectionner pour financer Bandeko pour nous mettre un peu au tambola ensemble.
namoni mpenzi ozo réfléchir lolenge mosusu tellement que eza kindoki politique toloba lingala toloba lingala pour que bana mboka ba comprendre ni esalaka que lelo ba jeune mingi bazala ba projet te tozala so aussi sika université okona j'ai l'honneur et puis omboka ezotambola bien te et puis esuki wana déjà batangisi biso mabe na classe batangisi biso mabe. Nos universités ne forment pas des créateurs d'emplois mais forment des demandeurs d'emploi. Déjà, il faut qu'on à côté. C'est d'ailleurs la question que j'ai répondu quelque part. Par rapport à Nzimbo Bandekunabiso Bayembi, j'ai apprécié la chanson. Bayembi bien, Nini Tosalité, Bayembi bien, Basali Nyon Sueza bien, Balobi peut vérité. Mais là où moi je suis contre, c'est une partie où Bazoyemba, maman Oteki Makala, Otangi Singa classe, Azangi moyen pour remercier yo. Non, c'est être naïf. Maman, supposons qu'un jeune, maman n'a été qui makala, a tangi ses classes, il y a sa gestion des entreprises. Au côté qu'on crée entreprise, il y a makala. Établissement, il y a mère, il y a professionnalisé, yango. Au commission entreprise. Vraiment. Parce que dans ce pays, il y a des moments qui achètent 100 sacs, il y a makala par exemple. Tout 50. Il y a un bombi, yango quelque part, à remonter qu'à sac, moko na bandam ndam. À Kogisimbongo, à quel sous. Parce que pourquoi pas 50 sacs qu'on a beaucoup mis en entreprise. Beaucoup de fournisseurs et makala. Ceux qui te misala, c'est pas mauvais. Moi je condamne pas les gens qui le font, c'est bien. Mais nous devons créer, nous devons entreprendre. Les lobbies nous brossent la awa et pas ya kulu tunabiso Jimmy Mukindi que nous saluons à créer le ronaye. Bon futam, c'est bien comme ça. Le lobby de Naomi yope heureusement expérience au KNDP na Congo à la Rabon tout notre travail en équipe T au KNDP au CLP le ronayo quelque part au engagé pays tant sur engagé penga au mo futa ngambon. Plus tu crées une activité génératrice de revenus ou engager 2 3 4 5 personnes batouana bazana ba famille zobika na simana bango ozo futa bango développement et roya bongo. Moi je dis souvent aux gens développement mboka et roya tena ba investisseurs au baroya. Tant sur na domaine mususu mais bisu moko de photos ça la mboka na bisu. Vous pensez que démarche chef de l'État au Kekoluka investisseur libanda koyana bango et ça démarche moko ko aboutir te? Non, je vais pas dire qu'il faut aboutir aboutir nango. Mais c'est pas seulement ces investisseurs là qui feront que notre pays soit développé. Bisomo konan. John Kennedy disait aux Américains, ne vous demandez pas ni Amérique et sali pour na bino. Bomi tunande bino bosali ni pour na Amérique. Comprendre? Chef de l'État, il a un malamu, il refoute en ango, investisseur, il a repêché bateau misala, très bien, c'est bien. Mais bisoumo ba congolais peut photo pesa peut bande qu'on bisu misala. Nous allons comprendre. Alors, ceux qui te sali bon côté et aux vraiment pas. Mais j'aime bien la mine financement, ça tu as un projet, ça na wa, ça maloba na bango, on a toujours sur terrain de maman Naomi na ça pour ça mais en tout cas na un bon côté gouvernement ça est là pour na biso. Comme tu as pour ça la bongo un bon côté un iPhone 12 qui vaut $1,300. Sur retourner aux yango wa peroye biso na beta ki matolo na kangisa ki bambongo ndina yero somba. To jeune ngamo otaki mikili atikeli ngamo. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche à OTK iPhone 12 on a 1300 OTK Yango au Lucata moi le remoro il y a $100 1200 etikali au créer structure na yo au ketan urbain refoot ayo bien au sombi iPhone 15. C'est la question qu'il faut se poser. Mbongo zate certes to kenda to tondi sara bar chaque jour. To tondi sara bar to pekisi ba to rumelate. Mais to tondi mbongo to tondi sara bar wana. Yana ba tumsusu akena $100 na bar pour tellement faut ici là. Mais économiser. Mais là, 2-3 bouteilles, tu peux créer quelque chose. Il y a des activités dans ce pays avec un $20 au sali. Et qu'on peut au côté, c'est un bon à danger. Déjà, le retour au loba. Jury à conférence. Très bien. Alors, petit à petit vers la fin de cette émission, comment pensez-vous éveiller la conscience de la jeunesse congolaise? Apparemment, que jeunesse Nabiso et ça beaucoup plus tout ça vraiment en la mukate, tout ça vraiment ko ça makamdenge singérité, tout ça namdo ko mukatinate de part et d'autre. Namusala déjà tout ça là. Pour éveiller conscience des jeunes, n'andenga mabete n'andenga ya bien, tout va te ba intérêt ba politicien te, chose n'andenga ya bien tout mitia na musala. Et là on a rosenga na bakambia ngumba kisasa, surtout na numéro 1 ndeko Gentini Ngobila. Ameka na rota la problème ya ba bar la ville province de Kinshasa. Tokoli na Kinshasa awa to yebi Kinshasa il y avait deux quartiers au sur na quartier wana oza kimia au vandi kimia.
Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quartier Nyon son Kisasa est comme ba pigeon kuna ezalaki voilà. Lelo oso misika wana na kokolo wana esika ba chaîne za rebelle ba bar est commis partout. Et puis bande on a biso ba ko sala ba bar. Ba yebi ko sala différence entre bar, terrasse et autres. Ezana bisika msusu o soko to teka masanga. O teta msusu musique moko douce. Ezana se batu ba yoka batu ba réfléchir. Na Congo to la raison na place te yake oke ovandi ozomela mo jus na yo to mo bière na yo ozokoma projet na yo ezala asute parce que partout musique ezali et musique nini ezobeta et tango baba wana ezofungwama bana na biso ya mike bazoya kosala eloko babengi prostitution juvénile ndepe loko leta fo atala makasi yango wana jeunesse ekokende na kobemba mais biso mpe tokolemba te koconscientiser tokolemba te kopesa conseil tokolemba pe te kosala babi Kinshasa mboka elengi donc so oza poso sala na bilo nyonso mabe yaka na Kinshasa elengi oui mais faut tout mais elengi ndenga bien tout tombola lokumu ya Kisasa na misala je veux pas dire qu'il y a pas de jeunes qui ne font rien qui font pas quelque chose ba jeunes ba sala makambu bazali ebele mais eza muke par rapport ya ba jeunes ba sala makambu ya mabe alors faut tout mais quand un peu changer makambu tout changer image mususu ya ville Kisasa. Génération sans complexe ezali titre topé sujet ekolobama na mukolo oyo bengami na lingala motive alors c'est quand opesi mukolo opesi liepé opesi contact pour que population voilà. Déjà c'est le samedi 27 novembre okay. Donc samedi 27 novembre 9h30 en tout cas bande on a aussi na base na respect ya ngonga 9h30 to bandi 13h juste tokati eza na commune ya Kisasa na balabala Kabinda donc bande ko yebi commune ya Kisasa très bien eza na balabala Kabinda soko uti ngaliema et autres okiti na rond-point Wileri otuni balabala Kabinda barola kisayo soko uti na ngambu ya amba changu funa et autres okiti na Victoire aux transport ya Wileri okiti na Kabinda Wileri pembeni ya boulangerie Moreza wana otuni balabala Kabinda kaka na croisement ya Wangata espace Véronica esika ndeko na biso Ibrator mpiana asala répétition na ye nde wana tozala numéro ya contact ezali 09016 706 09016 706 nde numéro na biso ya contact et na Facebook tozali Lingala Motive to komi Lingala Motive omona logo moko ya rouge noir to koma LM nde logo na biso yangwana okomeli biso to répondre yo le même numéro est na WhatsApp to répondre yo et ba entrepreneur ba besoin de présenter des produits na bango peuvent aussi nous contacter na même numéro 09016 706 nde bongo to kotambola ensemble. L'entrée est gratuite. Ok, donc tu as parce que okoya okota no gratuitement tu peux venir na bande konyo so balingi bayo kapé baye badini ko surtout ba oba aussi sa classe en tout cas yaka oyoka olozera aussi si classe peut bando zera ndako ba pesa ko ba transport bando luka musala et puis musala aussi si classe yango daka na ajouter loko aussi si classe yango obeti ba matolo kangi $1000 pour ça la kaka fête ya collation. Justement. C'est la sorcellerie. La sorcellerie. Or, $1000, tu peux créer une entreprise. Namboko, toyebi, na monde média par exemple, yo journaliste aussi, c'est naïfasik, aussi c'est classe na yo, aux 1500 na yo, au sali fait sa collation. Or, avec tes 1500, tu peux payer une chaîne, au bandi, monsieur Monsongolo Pakala, au peut le BP sur. Monsieur Pembo, ata média en ligne na yo, ko sala pe. Aux bande on a biso balaranangambu ya Pigeon, Rigini, ma campagne et autres. Bana lupangu ya munene tom super akufatika bino tom super avandaka quelque part atiki bino kuna lupangu munene aussi si classe musala ezate mais bakabelo tom sou mois 2000 non 2000 oyo to 3000 oyo sala moi eloko mobu yo nyonso so bomi na ambiance après condamner mboka pendant que chez vous là avec cet espace na quartier na bino bozana bandeko oyo bakendaka misala bazanga bato otiki la bana o garderie pour enfants au foot mikanda l'état fait garderie pour enfants tu prends 3-4 mamans va battre la robana va foutre un bon chaque fin du mois et ça part comme ça biloko na ba poto selema te kaka boui l'état musana ya rocha climat d'affaires ya malonga ndelo roto bundese na Congo mais dans le monde 75% d'entreprises ils arrivent à privé à l'état. Nous avons tous internet on peut vérifier.
Donc on a sur émission mais makambeze belé ba idée zo matakara en tout cas na sepe une émission ngamu na sepe na makas na habité so na sepe na ngo. En tout cas, je me pose la question Souka. Qu'est-ce qui fait que bah jeune bazana comment on a ba idée? Ne pensez-vous pas que l'église peut contribuer quand même na ko beba pe à jeunesse? Parce que le et comme l'église mi ba comment terre aucun des poteaux ko bala surtout la jeune fille. Donc jeune fille assistée classe et l'homme sort quand ça te caliban même tout ça dibala ba kabila ba tumbongo. Voilà, je ne dirais pas le contraire. L'église contribue en bien et contribue en mal. J'apprécie beaucoup et j'ai aimé une chose qu'a dit le prophète Néhéma que je salue en passant, période Morokala, je crois en 2008. Sur le mot qui n'est pas tout qui est en dengue non couillé tenga na sambeli là. Oh. Ouais. Tout le monde a un genre le babou pas na bibi. Poto c'est baby. Déjà on a Congo qu'on dit manuel la rama genre. Parce que aucun de vous n'a perdre bomo ino ngande na nzamba tout na molimo non, tu vois. Bon, moi j'avais pas bien compris. Jusqu'à ce qu'il y ait un poto, j'ai compris pourquoi elle avait dit. Vous comprenez? L'église peut contribuer, n'a bien contribué, peut n'a pas. Moi, déjà, les églises qui prêchent au des potos, bon, je ne sais pas, Dieu a dans la macambo, mais deux fois, je suis contre. Le lot photo là qui s'abat comment entreprendre. Mon iba riche, ou bien la Bible. Parce qu'il est riche, parce que avec na mabele, avec na bibouele, avec na bilanga. Tant qu'il est riche, na Congo na bilanga na bibouele. Compliqué. Voilà. Oui, Isaac Sema et puis récoltant au samedi. Voilà, par exemple. Tu sais que je n'ai pas sémé au récolté. L'église de réveil, moi je veux dire qu'elle a failli à sa mission. En tout cas, je suis chrétien, je prie quelque part, serviteur de Dieu aussi en devenir, mais l'église de réveil a aussi failli à sa mission. Malam Ozali, mais ma BP Zali, et belé. En tout cas, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Je ne sais pas, ajouter un mot, votre mot de la fin par rapport à cette émission. Merci déjà pour l'invitation. Bon, au début, je n'étais pas à l'aise. Sinon, quand même, je me suis senti à l'aise. Merci Naban de Konyo sur KNB. Total Arabino Rana Musika, les autres Poussani. Merci beaucoup Nabino Nyoso. Le Norosenga Naban de Konangaï, ba Congolais. Nous avons la possibilité de rejoindre Bisso Boya le 27 où tout le bien est dans mon échantillon. Tout le monde moi quelques business à Rosala écoute sur le bon. Où tout le bien est échantillon Boya le 27 novembre 2021 Nango 9h30 cabine d'accroissement espace Véronique dans la commune de Kisasa Torozalawana. Et non, ce que ça n'est pas ayant l'amour du Congo et du Congolais. Vraiment, Ndeko John Tambozaï qui plaisir ma casse à Rosano na plateau na biso mokonalelo. En tout cas, j'espère que ezamba liboso même la soukate parce qu'on a peine on sala mokonga linga baide hein. Ndeko on a bengi sipeyo oya ozolanda biso na ndaku po totika okanga pe bando ya famille hein. Oya moza bando ya famille. Ozano goigo olali ti 9h et puis okangi bando ya famille. Donc ya famille azane kutu wana te problème pesa na ngote ke FCC o Union Sacrée yo mokope o ko entreprendre pour mboka na biso za mbongo ebele hein. Voilà. Mbongo ezali awa mbongo ezana faut qu'on doit réfléchir. Qui millions de mana est kuna bon. Ça n'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, vous nous avez suivis en RDC, en dehors du pays. Nous sommes là toujours pour vous servir. Nous nous retrouvons très prochainement avec un nouveau invité, toujours avec le même plaisir. Tika Tenzambe, Abenissa Mabela Bako Konabisoro, pour nous Congo. Bye.